je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, aïe, nayebi ke mikolo mitema na bino ezobeta pona nini? Pambate makambo bango baluki bosi sango. Nani aluki makambo na baki na bino? Mikolo ngana bana ngaba mambati na suka. Mikolo yo balobi oza nganga, oza maître, oza kache, oza soki nani bino obenga soki ba musulman, soki ba Buddha, soki ba nani ba mwalimu. Ngana bino ananga ba me soki na 6 semaines on a changé commune mususu pe na zongi si commune mususu après to démarrer na bino. Na voyage ki moké na zongi na babele kaka ne to bakakeno. Tango zongi il faut ko pesa ba nkoko ba mbote. Na bandi ko pesa no ba koko ba mbote belé pona baké. Viens nga prosper bakine mwana de la satongo. Oyo alaka pa ko kisaka. Pe ton obi que prosper no bi tel père telle fille Chanel bakine. Winete molonzoka. Aïe na lobi ke bongo vraiment derikitola mokonzi pe na bosente koloba na lobi la gazelle aïe na bokio la gazelle lobi papindonga le voyage choix exacté papindonga le voyage choix exacté vraiment mingi ya koloba exacté pour na choix exacté soki na lobi to kendeska ya komi na Université méthodiste John Wesley juste na sima parler du peuple de la faculté ils a tellement épelé makasi ndenge na lobi ke Université méthodiste John Wesley maman na raisonné koloba ke mingi ya koloba exacté on a levé ancien na lobi doyen na bango tout pasteur Jamba Omambo na bandi émission na koboka bapanga mususu nasima oui na ngaba pa ya nani boyebi ke mikolo na tunika ngaba nani aboyi nani na ngaba nani alobi nani mabe ya nani na ngaba nani aboyi kachi pe nani ayebi vérité ya bondo Maître Bougie Rouge. Beauté Maître Bougie. Oui, bonjour champion local. Maître Bougie. Deni ba santé kala. Lui il depuis na voyager qui on a ti lelo, tout le monde a nité mais depuis que chaîne FL Congo, ceux qui bat sala que no mais monsieur côté belé, yo za na kati. Parce que toza bato to panzala sangwa malamu na kati ya mboka pona mambo tali bondo ya mboka na biso. Parce que eza na belé ba kosama pona bondoki ezali biso ba famille ina biso pona makambo oyo banda obulo kwa bondoki o mwana biso komi kosala eza ya roboma bato. Mais obi na monio vraiment très bien classé on dit lelo obimi nganga te lelo bi parent papa. Oyo kutanga na tongo fandi awa na ozela bapaya parce que biso toza bana ya papa soin Migol bala trahison. Ya. Miko ba benga monsieur le quartier. Parce que yende mutasali ponga bezala. Ouais. Oh, yes ponga bezala. Oui. Mais quartier mo ba yedi. Nan. Quartier mo bosu pe benga suki aigle, c'était aigle. C'est tout ça là boy. Tout ça là boy. Orobi même na commune ngaba. Na commune. Commune ngaba. Bando tuna bana mike, to ba mama mikolo. Tuna Migolba azalaka wapi tuna Bougie Rouge azalaka tuna aigle azalaka wapi yeto ba yedi yana biso tuni bongo parce que na moni ba komba aigle wana na moni ba komba na mais azoya na yebi ke moi sine muta simba oui mo pa le be na simananga na tsoma te moi sim tapese bondoki ya zali na kindoki ya famille na bango parce que yeba kan aigle bakanga ka ndoki c'est bien ngote. Comment les ara chaleur, azara boxer. Chaque combat na box, anobe to ba KO. Ndiko ba yebi oui. Oui, ala to ba masque moko. Voilà ye. Atena baga. Voilà ye wana. So soki bolongole baga na abunda te. Mais keba Migol babunda ka sa baga sa ni. So yeso olongole baga parce que baga wana eza na mwasi na ye asalele pentacle ya Salomon. On va pentacle na sala ngo oyo. De yosi que zona nyoso. Oui ngaza blo nyoso tuna nzoto na. Tika boya. So ye pentacle ni zana kati ya bracelet na lataka baga na lataka. Mais oui mais eloko moko mettre Vini Bougie Rouge avant to avancer la question na tellement wana ata pendant quelques secondes pour baké
tangu a telemaki l'émission nanga asengi maître Migolba défi parce que maître Migolba va répondre qui asengi défi c'est que fondateur na Migolba alobi na défi na eboye toko bundanga na maître Migolba mais na boyi bougie rouge azala na sima ya Migolba na boyi pe chakira azala na sima nanga pourquoi kazobanga uyoza na sima Migolba pourquoi azobanga ba c'est biso to na monsieur le catcher o ba bengi Migolba to betele maboko to betana ba pauvre père Zombi patre nyama makila ba bifalo ba povo Cisco ba zamba bato tout est-ce ya ko tanga ba catcher wana nyos oui wale za ba père to bandolanda bato tout ba yewana bazuka chisika maintenant on peut ça bango ba respect parce que baza ba supérieur nanga na bo manquer bango jamais parce que ndenge papa nanga orienté nga eza bongo te en tout cas monsieur le catcher azaka tellement boye mingi na zo manquer bilo pe bana mageto azana mabe na ye na pe nazana mabe na nga il faut zana mabe na mutu so zana mabe na mbalamu na ye so biso principe na biso de respecter tout le monde. OK. Même réponse au Migol Bapé ça qui est un peu de respecter tout le monde. Et le blanc même chancel Mbemba. Justice. Il y a le justice de Dieu, il y en a. Mais on a ce qu'on a dit justice de Satan. Et au salam sala. Aïe. Mais habité dans après Bapé si nos réponses pour nous banga banga. Nazala na simana été. Tous les combats même les combats championnat. Ngaza sima Migol Bate ngai kona na ka simple animateur émission nous voulons savoir mais bino momona na ba misu mususu biso tam to mona ka Migol ba ye moko nzoka kombe zo bunda bakuna na se kuna na ba misu na lobi boy biso to ye fétiche to zala kala ngo déjà na monde ya islam pe bakoko na ba lesanga kindoki tant na ye nazomona na sala déjà ba sacrifice na ngakala ya kala mutu nyonso na kachi à ça la sacrifice. Très bien. En tout cas, bon limbi ça na tino pose place sana. Okomi côté ngaki na tuna yo. Mutinyo sana kata ça la sacrifice. Mais il y a des quartiers au ba père na bino obino bokuti na ngaba awa. To boy otanga ba kuma ba tukuna polémique. Les ba père na bino bokuti na ngaba awa. Baleki na be mission. Ba lobi ke muso lobi ke ngana bima quartier na kata église. Parce que pasteur na ngana tanga liboko na bimi quartier. Muso lobi ke kachi wana nyoso mama papa mbana ba osela biso wana mais ye pa bunda kachi abike no fétiche existaka te soki ya lobike azwa kachi na kachi église c'est que yena pasteur wana za kachi plupart ba kachi rebele ba sa makambo ba miracle baba ne ba pasteur rebele baba kachi na za pena image ya pasteur moko obike nde yo bisa mbongo wana nde o misela mbongo jimoni ngam na pesa e prier on demander pas commander pas voilà prier ngam wala bande ko sala Ezekiel azana monga fou voilà i utegina kumbuli oui parce que tu ngato ça la conférence ngana parce que ba prière o ya zo keza yanga demandez pas commander commander pas demander demandez pas commander pas demander car la monde tenait de offert ndenge yi pa bimisa oui parce que biso nde tozo pesa bango eza suko interdit akola kisa même ba image ya ba pasteur baza awa oromona yango pardon ti ngala moni na ngai ne collection la boyete pour pesa bango ba pouvoir siko de seke yo ozaki toluka tosala mamula biso tosala totika kokosala kombo ya nzambe totika ko escroquer na kombo ya nzambe parce qu'il y a un seul Dieu. Ouais. Il y a porté ça que non na bino ba ke boa banganga bat bayaka siko pourquoi il pas ko ba belo moko différence c'est ça boy opposition majorité parce que sans opposition sans majorité tout tambolaté c'est dire que monde est ténèbres na monde invisible parce que tant tout ça la physiquement spirituellement ezali mokonza mboka avant de pouvoir physiquement spirituellement déjà ba votaka c'est ça vote salamina spirituellement na sala que mission moko boye to ça fait une année avant to comme na moment ba ponami na lobaka yango mokonzi oya kozala elina kati ya mboka na émission na ngai oui nazana ngo président Félix nazana ngo so pe bolina zo mfona ngo ça président Félix Antoine Tshisekedi akozala eli na ba voix ebele mais na sima ba voix wana
eza na bato bakoutela ngamba majorité na opposition po babundisa ye po baluka bakweyisa ye mais aza moto déjà bakoko déjà bavote o déjà basalaki tunzondi na ndenge ya butu pe makila na nsima nango makila ekotanga nde omoni na momoto omoni mitio naza na bamessage ebele bakonzi ebele babengi nga fona kende baconférence privée ya nga na bango parce que makambo oyo ozoleka na kati ya mboka na biso kaka tanga bimbo egoma kune koleka lisusu elongwe baminduki komba obi parce que eza bato oyo bazo combattre présent physiquement et spirituellement parce que mandat ya président eza kaka 5 ans oyo te bomoi so pe 10 ans te président ko doubler parce que oui yaza eli na ba ancêtre parce que pouvoir ekangamaka likolo ekangami na se mais sans fétiche au vivre te na mokili pourquoi na bi au vivre te na façon nini parce que nzambe tanga asali monde invisible na monde éternel ayebi le pourquoi asali eloko wana tokoki koboya spiritualité te tant tozoboya yango tobeta ba match bomona ba équipe baninga nde baovancer babeta bale na physiquement pe spirituellement biso le roi totie trop Jésus liboso na roboya te non wana biso toyoka kili solo wana oui bato batie comme Jésus liboso Jésus abeta bale te mais muta pesa ka victoire toza na bi mystique to na match mystique o to salaka yango moni nasengaka même na ba collègue na ngai to sangana to zelaka teke ya mokonza mboka abengisa biso ba mfumu abengisa biso ba sage ya mboka toza ba sage ya mboka toyebi makambo oyo ezo se passer na este même na ba prophète bayebi yango bayebi eloko ni ezo sala po bandeko la biso bakufa na este bayebi yango très bien to sangana to sunga bandeko la biso na este prière na yo na yanga na ya bango nde ko sala ke time kota to kolela na bakoko parce que bakoko bazolela bazo réclamer ba droit na bango bakufa pona mboka oyo Lumumba kufa pona mboko mama Kimpavita kufa pona mboka Simon Kimbango kufa pona ezala bakoko oyo mama Mwilu bakufa pona mboka oyo ba ancêtre wana nde bazolela na kati ya mboka oyo tozi susu mwanda nsemi likola mboko bitumba kaka ke no mboko ebonga ake wende yango wana parce que makambo oyo tant tozotala yango boye tozokende yango mabe na kati ya mboka spiritualité na kati ya mboka la biso eza ya kokita il faut totombola yango parce que ça pouvoir ancestral ya mboka na biso tant tozo négliger yango na mambe belé pe toza l'échec parce que ceux qui tondimi bokoko na biso nde bomona ke mboka na biso etambola lelo moni kindumbe komi trop to moni ko moto ya kulune kiti ya communauté kiti kindumbe komi trop pona nini parce que ba konzi ya mboka na biso ba komi ko luka fétiche libanda ba maison bazokota ba longe wana bazokota eza bango te manger blanc manger rouge manger noir na seti manger tozala ngwana eza ba manger na biso te biso tosala ya bokoko mundele tanga yo comprendre que ce qui moi nazobela so tali lelo bana baobela biso bana bakufa na hôpital pona kozanga sagesse pe intelligence bo memi moi na hôpital mais maladie ezo déranger moi nezala ya bokoko batubi moi na batonge belé bazongisi moi na ba makila ba mai moi na zui guérison te mais tango komeme na bokoko mama na simbi mwana pona bokoko tango mwana zolela pona ba mama oyo bazana bana mwana lela kana katikati ya butu ozana mwana na hôpital oboti mwana bébé mwana fièvre ezokita te mwana moto bokene babaka makila bokene bo makila numéro na nga na kopesa fubozo yango parce que eza ancestral pouvoir bokoko na biso kokena mwana na mundele te yakane na bokoko na kopesa numéro so benga mwana ozo guérison aïe 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 sunde mikolo bana bazo bela mingi oui bakoki koyiba mwana mutu bakoyiba mwana awa na suka bakoyiba mwana tolo bakoyiba mwana mungongo yango ekosala ke mwana banda akulela na katikati ya butu mwana bafiavo kitaka te okosala dépense yebele aussi pe guérison te mais soki tozonga na kati ya doctrine ya bakoko na biso batikaka biso na pouvoir o batikaka biso ezali pona to batela bandeko na biso po to batela bandeko na biso so bandeko nso to batela bango ndeni bozo ndima biso te
tant que besoin de petit bonzima banani yango nde côté problème eteli makami nzambe ya likolo azali na seza ba ancêtre apo ba ancêtre za l'état juge akoko kata likambo ya bakoko na bakati te mete tusola na moke likambo ya juge akoko kata likambo na bakoko bakati te sikoyo na éviter mettre bougie au sali mystique mingi olobi mingi pona mboko oyo ezokokisa bazondima yo te ezokokisa bazondima yo te mettre bougie tubete no lisolo ya makambo ya un peu balobi ke toujours na kati te toke na spiritualité non toujours na kati te toke spiritualité toyeno na monde ya spirituel ozoloba makambo opesaki prophétie bino ezala prophétie bobenga woni vision opesaki vision ancestrale ke président kokoma akoleka na bavo ebele aleki na bavo ebele olobaki bato bakokufa bato bazokufa mete qu'est-ce qu'il faut mpona babiloko wana parce que tomonaka na baeglise soki moto bapesi prophétie babaka oyo ebimi na mpwasa ya kokunaezalaka na efe te mais ntango obimisi yango ne fiske esali kaka ndenge yo olobaki mais ce que qu'est-ce qu'il faut mpona makambo wana earrete bato bakokufa earrete mwa bakomba wana batika na président asala libre parce que nazongi na question na yo ozobeta bale soit oyo kolukakisa bitumba mpa na nga osala sport te ata na kati oyo bakamo napesi yo otika lobeta motu te pakoya mpo beta motu akoya il faut osala baentraînement okoma sportif nde okomona babiloko bapesi yo ekosebanda kose manifeste ntango ozosalaka physique. Oui. Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Na minute lele parce que ngai na loba mete nga zalaka brevet na misala nanga. Naza ba brevet misala ba document misala nanga. Parce que naza reconnu na ministère intérieur, il y a critique des arts. Maître. Oui. Yannick Zombie Yannick. Mwana ya Zombie Paga. Ah, voilà grand frère. Ah, grand frère, hein? Grand frère. Ah. Mais tant voyez, ado oyiba bino nyos boyibi bilo tata ba. Bino nyos ba oba bana mama ndanga bana mama. Biso nyos toyibi. C'est que pas yibi. Ya bi père atikela kinde yi. Papa atikela ki, tanga atikela ki azala ki wa. Abi a déplaçaki. A déplaçaki kende ouais. Bon, ngana ebité abika non a déplacé muké par rapport ba pelle il kaki belé, mais na yé na besoin de se ba yibe bilo ave bazongis. Est-ce que vous avez un problème? Oui, il y a quelque chose à nous tourner dans la monnaie en louche, ma belle. Bayibi biloko papa, bato bayibaki, bazonisi. Asité ba komba bato bayibaki biloko. Yo kuta baby ote. Awanga nenga. Mais ngai ah ouais, c'est normal parce que même Jésus a salara ba miracle, bato banzimari était na mokele. Oh. Oyebi mettre bougie, abina yedi. Na sala défi te pona zo mandanga. Oh. Natikala ko tinda mutu te natikala ko fandisa batu te pona zo mandanga. Ah abi oyibi. Nga nazana makambo langa depuis kala. Ah obanda osala émission nanga nazana okatia. Oui, avant que tu ba mandanga avant que tu makatia parce que nous avons maître spirituel. Ibrahim. Parce que spiritualité mataka. Nazana mabiloko eza ya ngai na botama nango parce que nga naza mukongo naza mutambi de mutando nga bakokola nga batianga na sama kolo batianga na sama kolo bapesa nga mutabo de maître zana to oli mutanda se rappeler que pote ta liboma. Oui so tani na chaîne na chaîne nanga ezali bato na ndo bixel boma pona bixel mutabota kate mutabala kate mutozana mona za misala mabe beaucoup fait la kana famille ozana poso yeba nani oyo asala makambo po ba ndeko na biso ba kufa freinage na kati ya libota wana misala batani. Oui to biso to sana ba liaison familiale mo bonale ba lien familial na biso na mutade abimaka te moi c'est moi na ya moi soka ke libala ekufa ya ko zonga ba oya mibali ba fanda ka wana non tant ozana âge déjà ya ba 25 ans il faut obima ndako okende ko débrouiller parce que ba parents ba boti biso et alors ba loni biso tant to komi boy il faut ba koma obuka na tika o sacrifier ba parents na ngate
bazana bango na prêta serment na vie na nga pona bondoki pona nga moko qu'il pleut qu'il neige et retire comme la foyer na nga te bana na nga te jusqu'à nga moko na kokufa. Maintenant comprendre que wa mutando so parce que moi makambo lobi wana obotaka te mobala kimayo mwasa kimayo mobala zola ko bambanda oni ozana mobile na yo azana fonction to azana fonction te ngana maïtia mutu poko mana fonction batu balobaki batu basepelaki na annulation ya élection ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila autorité morale batu basepelaka nango soki na bar ofandi batu batie Ngobila batu nsuba bafinga moyebi mais toyebisaki bango ba ancêtre nan bakati te bino tan bo sepela bakoko na bakati te mais boyeba yango Ngobila zale pe akozala kaka toujours pe bakoko babimisaki na posa ba preuve monani te pe son excellence Charles Mbuta Muntu CG ya parti ya ACP yepe ba preuve monani te sans preuve mais topesa mingi oyo nabiki eza parmi batu oyo na oloba yango bazo respecter bakoko lokola Ngobila na son excellence Charles Mbuta Muntu bazate parce que yango moni ba ancêtre bazana ye bakosele mambo ebele oyo kuta zalaki ata na temps ya koloba te azara na liloba loba te banda makambo wana banda batu baye bafonde ba voix ya Charles babimisi yango epanzani parce parler tamoli monde entier atikala ko répondre te a répondra bango na Top Congo basalaka différence entre ya voix wana na voix oyo olobela amona ki aza innocent bino bozo sepela pona échec ya mninga lelo boye baraki ya mutamata pe mutakitaka tant ventilateur e balokaka et pesa rabwe ezonga rabwe mais jamais ventilateur etika baloka sima likoshi na e balokaka gauche est l'ouest nord akoma na sud ezali cessement très capital. Maître, oui, je m'appelle Maboka Ntame, nazana makamba politique te na ligne ya politique te wana na ja mona spiritualité wana na moyen ça est spirituel. C'est spirituel. C'est que yo pe mo boy, yo ko côté mango. Oh, parce que nazo soutenir mon konzamboka. Ouais. Physiquement et spirituel. Nazo soutenir parce que ça mutu oyo ba ancêtre batindela kibiso ye. Yango mone roi Congo. Mune mwana nsemi mfumu na bao la kokufa parce que mission na yaki abandaki kozela mutu akokamba biso bande ko bazala kimia pona mbongo pona social bakoko bazali déjà mwana nsemi am na ye eza na kimia parce que mutamala makoti na ebite na régime afata déranger tout na régime ya présent sortant ba guerre et salama sacrifice et salama parce que ça là qui oyo bakoko baboyaki amito bapone biso présent mais toza pona mamba politique te maître tozo na likambu ya na lazane nganga naza ona pesa ka batu pouvoir pour comme politicien tozo na likambu ya zombie ya niki zombie ya niki na bandi soki na yibi na yebaka moni pouvoir ezelo basaka nango te parce que orosala nyonso ceux qui va boyer bankolo ba boyer o tsiko la zwango te ngelo na sala na vinanga ekokisamaka ngana banda kolekana namoni ba sage yangaba o bazalaka na zombi patra yaniki akimaka na nozongana yaniki akimaka pouvoir ya papa na bango oyo azolobaki amandanga bayiba batikala koyiba ngo te yakendaka Luanda na Luanda ke akoki te parce que pouvoir wana esimaya na ye te yaza na pouvoir kindoki ah oui oui loko bimisi alobaki yango mais alobaki so yo batama nzuka yo yebi yango alobaki lo mo boy poto bango ba wela mamandanga. Est-ce que baby avant mamandanga izalaka nani tiko na oki yo pesinga kubona kindoki azali mamandanga eza nini mama eza bamandanga te mama nganga
Mama ngangani. So biso to benga ke mandanga. Pour chercher za mama nganga aza mama oyo azalaka na Congo central. Azalaka na régime ya mfumu Kimbangu. So na koti mimi na kati ya temple la robe sa photo na ye. O s'excuser nga tamu kena za photo po yoka histoire ya manganga. Je l'ai pardon, je l'ai yoka histoire wana epesinga vertige na somo boy. Angaye bino moko bozo yoka zombie ani quelqu'un makambo ay a tout mola ba yedi mettre bougité alobi ay mettre bougité to mettre bougité ngala keke ya yedi bien et pas yedi histoire ya maman nganga bien o ya bien papa na bango mais ndoka ba yedi yango bien na ye na ba ancêtre na biso tout identier o azali roi ya moto atemi ko la moto oui to e awa na ba ancêtre na biso. Ah, lisu moko. Oui. Mabiala manganga. Ah, omoni obobenga ka mama nganga. Yeah. Omoni azana somo oui. Ezaka mama nganga. Mandanga te. Oyoki mandanga mama nganga. Parce que azalaka esprit ya mwasi. Esprit na tanga moni ba mindele ba ye ba komi konyokola biso. Azalaka parmi mama oyo ngaka kina nzela moko akota na kati ya mai. Parce que tanga mona ki souffrance ezo na kati ya mboka. Yazolo ba lisolo ya manganga. So na bendo tango teza. Abeta ngali koliko. Oui, parce que yazala mwa muke. Azwaka tante ngata no zu yango. Na zuita na bandi ememaka nga fudisi. Apa fudisi na ke Swaziland. Après Swaziland na yako kindetiraki. Parce que ba place on atamboli. Pays ya suka na otambozaki ya Benin. Oh, utokenda de ko tele mission. Oui, Benin. Na Benin wana place tout na tamboli. Eza place obato. Le jour nous okona kenda pa na ye. Tana zu yango ba image ezali ba bilile ezali. Oui. Après ça kanga moto muke na melara ya moto parce que yebi histoire na été. Parce que tanga na juillet na zu na koti ya ye na ndako. Ba bilile anto ezali hotel ngo bandeko ba moto. Oza bilile ana. Oui. Tango akoti na ndako na butu nango. Oyebi ke na bela liboma. Oui, bah betelengali selongo na ko ya retard c'est pas bela liboma pendant je crois 2 heures de temps. Na mona ba bilili wana parce que eloko ezali ya pouvoir tango zo il faut troubler. Heureusement le roi tité ata tiku te za ya mode so apesi omela bongo te il faut quitter. Parce que eloko eza spiritualité o esangisi mai moto mabele mupepe 4 forces wana yo sakana. Ayoki sentiment ya Congo nga façon na développer ezate ke mandanga nde muto atombolinga to mandanga nte muto asomisinga amapango na zotonga eza mandanga balo ba tumsu yote comprendre ndo moni ba ve oyo bakomi koboya fétiche ezate bakomi ko diaboliser ye les kana ba écran ba to mo déclarer ba droit ya papa la ligne. C'est impossible parce que clé oyo tikala kana ngo pesa kanga yango ngana yesko na lekela kai oui na lekela kai pa yebaka te tant ya zwinga na zwimandanga dengo to benga ke parce que za manganga afuku misinga na se asimbenga azo transmettre nga ba pouvoir ba clé. Je crois que on a ba image wana de ndenge na hotela mona se wana bomona ndenge nini ye mutalo baka ebieti mais bango baza ensemble na le bater ba image za na vie na nga nyonso na sala na vie na nga na ba image na bombango aïe parce que afuki msinga na se abandi ko transmettre ngai ba pouvoir ya manga abosani tanga na ye ezaki na ba biloko na nga na ba esprit na nga mususu na kangana lata na nzutu ya domination pona dominer ye na ibie pouvoir nyonso en plus tanga osala yango zela talelo moko
nga pouvoir na nga na loba yango bankolo bayebi ndimama likolo pe na se ntango azosala yango tozala na moi na kati sa boisa na tongo na kati ya kano ya 10 heures et ya 8 heures na koma 10 heures ta na komi kuna anosala nga invocation moi ezala mbulu ebeta na kake je jure devant mes ancêtres ngaye na tie ba koko na nga témoin siko soki lela yo sengo bo bunda na so yo senga to bunda na to bunda me na bunda ni esprit amanda nga te parce que ayebi kwa Yesu sine ko mini eza famille bunda te ata bunda ngana za sentir asuka ai ngaye moi migolo nazongi non natiki bango nataliki aye posona bandi ko chauffer dans un espace te natiki ele a chauffer mais na mona kombo etanga mate posonga na bandi ko chauffer bomona ba internet wana sortir bourgeois na bourgeois kenda wapi bona boy ngana zo ba cadeau na batalibanda ya pote pona ba combat na bunda combat na nga très bien maintenant ki mamba una ngonga mais nazo ngamba una likambo oyo na tebeta bisolo mokia izana maître moko malgré ozaki mamandanga malgré ngai kutu na yebeli yo pa na mamandanga quoi nga na yebi yo na ba na ministère na ba mystique no ya kala oyo basi ko uta ba plaza ozoya ba venga ngaba kata ngaba mais ozoya ba mamandanga ko bilelo kache basale ba sermonia kache nizana ba kache ko ba boy kisna yana kache moko boy kisna bi oza kisi to elote na maître Fabla boy kisna nga ozana bilili oyelanga émission brisque na fish tofana na mbongo oui wabike kena na mbote wabike na bosa na ke paina tona tv pour rappeler ngai nga mutu nyonso oboyanga ayaka pa bougie nazana ba image na ye so problème na ngezani wara bilili ya papa pesa biso ngasko yo problème na ngezani susina ngeza lukwa koto babi mamanda ngo defaki koto ba mais si on a defaki etambola monde entier ba image ezali wana ona to batondi makwana kisi existaka lelo oyena ba biloko teli boso na obimisa bonjour champion local maître Bougie ndeni ba santé kala oui depuis la voyager qui wana ti lelo to mona ni te mais depuis que chaîne FL Congo si ba sala ke no be monsieur côté belé yo za na kati parce que toza bato topanzaka sango malamu na kati ya mboka mpona mambo etali bondoki ya mboka na biso parce que eza na ebele bakosama mpona bondoki ezali biso bafamille ina biso mpona makambo oyo banda buloko wa bondoki oyo mwana biso akomi kosala eza ya koboma bato mais obi na moni vraiment très bien classé on dit lelo obimi nganga te lelo bimi parent papa oyo okutanga na ntongo afandi awa naozela bapaya parce que biso toza bana ya papa soin Migol bala trahison Migol babenge monsieur le quartier parce que ye nde mutu asali mpo nga bezala ye asali mpo nga bezala oui mais quartier moko bia yebi ete nani quartier moko bosuki mpe bebenga soki aigle sipe aigle tosala boye okobima meme na komi na ngaba na commune na ngaba bando otuna bana mike to bamama mikolo tuna Migolba azalaka wapi tuna Bougie Rouge azalaka wapi tuna aigle azalaka wapi yete bayebi ete yanga biso otuni bongo parce que namoni bakomba aigle wana namoni bakomba na ye mais azoya nayebi ke mwasi ne moto asimba oui mo parle be na simananga na tsoma te mwasi moto apesi bondoki ye azali na kindoki ya famille na bango parce que ye bakanga aigle bakangaka endoki so boyebi yango te comment ezalaka chaleur azalaka boxer chaque combane ya boxe anobeta to bakao ndiko bayebi oui oui alata bamaske moko voilà ye atina baga voilà ye wana so soki bolongoli baga wana abunda te mais keba Migol babundaka sa baga sa so ye so olongoli baga parce que baga wana eza na mwasi na ye asalele pentacle ya Salomo omoni ba pentacle azala ngo oyo
oyo de yo siki zo na nyonso oui nga za bilo nyonso tuna nzoto na nga tika boya so ye pentacle ni za na kati ya bracelet na lataka ba gants na lataka mais oui mais eloko moko mettre vini bougie rouge avant to avancer la question na télé maintenant voilà ata pendant quelques secondes qu'on ba ke tangu a télé qui l'émission nga asengi maître Migolba défi parce que maître Migolba va répondre qui asengi défi c'est que fondateur na Migolba alobi na défi na eboye toko bundanga na maître Migolba mais na boyi bougie rouge azala na sima ya Migolba na boyi pe chakira azala na sima nanga pourquoi kazo banga uyoza na sima Migolba pourquoi zo banga ba c'est biso to na mesele kacher o ba bengi Migolba to betele maboko to betana ba pauvre père zombi patre nyama makila ba bifalo ba kovo Cisco ba zamba bato tout est-ce ya ko tanga ba kacher wana nyonso oui wale za ba père to bandolanda bato tout ba yewana bazuka chisika mais non peut ça bango ba respect parce que baza ba supérieur nanga na bo manquer bango jamais parce que ndenge papa nanga orienté nga eza bongo te en tout cas monsieur le kacher azaka tellement boye mingi na zo manquer bilo pe bana mageto azana mabe na ye na pe nazana mabe na nga ipo zana mabe na mutu so zana mabe na mbalamu na ye so biso principe na biso de respectera tout le monde OK même réponse au Migol Bapé ça qui est mon pénalty de respectera tout le monde et le blanc même Chancel Mbemba justice il y a le justice de Dieu il y en a mais on a ce qu'on a dit justice de Satan et au sala musala aïe mais bité donc après Bapé si nos réponses pour nous banga nazala na simana été tous les combats même les combats championnat ngaza sima Migol Bate ngai kona na ka simple animateur émission nous voulons savoir mais bino mo mona na ba misu mususu biso tam to mona ka Migol ba ye moko nzoka kombe zo bunda makuna na se kuna na ba misu na lobi boy biso to ye fétiche to zala kala ngo déjà na monde ya islam pe bakoko na ba lesanga kindoki tant na ye nazomona na sala déjà ba sacrifice na ngakala ya kala mutu nyonso na kati asala sacrifice très bien en tout cas bolimbi ça na tino pose place ana okomi côté na ngaki na tuna yo mutu nyonso na kati asala sacrifice mais il y a des quartiers au ba père na bino obino bokuti na ngaba awa to boy kotanga ba kuma ba tukuna polémique mais ba père na bino bokuti na ngaba awa baleki na be mission balobi ke muso alobi ke ngana bima quartier na kati église parce que pasteur na ngana tanga liboko na bimi quartier muso alobi ke kati wana nyonso mama papa mbana ba osela biso wana mais ye pa bunda kati abike no fétiche existaka te soki alobi ke azwa kati na kati église c'est que ye na pasteur wana za kati plupart ba kati rebele ba sa makambo ba miracle baba ne ba pasteur rebele baba kati na zape na image ya pasteur moko obike nde yo bisa mbongo wana nde o misela mbongo jimoni azo ngam na pesa e prier on a demandé pas commander pas voilà prier na ngwala bande ko sala Ezekiel azana monga fou voilà i utegina kumbuli oui parce que tu ngato sala conférence ngana parce que ba prière o ya zwa keza yanga demandez pas commander commandez pas demander demandez pas commander pas demander kala moi éternel ndenge yi pa bimisa oui parce que biso nde tozo pesa bango eza siko interdit akola kisa même ba image ya ba pasteur baza awa oromona yango pardon ti ngala moni na ngai ne collection na boyete ko pesa bango ba pouvoir siko de seke yo ozaki toluka to sala mamla biso to sala to tika ko sala kombo ya nzambe to tika ko escroquer na kombo ya nzambe parce qu'il y a un seul Dieu ouais il y a porté ça que non na bino ba ke bwa banganga bat bayaka siko pourquoi il pas ko ba belo moko différence c'est ça boy opposition majorité parce que sans opposition sans majorité tout tambolaté c'est dire que monde est ténèbre dans monde invisible parce que tant tout ça la physiquement spirituellement ezali mokonza mboka avant de pouvoir physiquement spirituellement déjà ba votaka c'est ça vote salamina spirituellement na sala que mission moko boye to ça fait une année avant to comme na moment ba ponami na lobaka yango
mokonzi oyo kozala Eli na kati ya mboka na émission na ngai oui naza nango président Félix naza nango soki pe bolinga zo nzambe na kozisa président Félix Antoine Tshisekedi akozala Eli na bavoix ebele mais na sima bavoix wana eza na bato bakouta na ngamba majorité na opposition po babundisa ye po baluka bakweyisa ye mais aza moto déjà bakoko déjà bavote o déjà basalaki tunzonzi na ndenga butu pe makila na sima nango makila ekotanga nde omoni na momoto moni amicho nazana ba message ebele bakonzi ebele babenginga fona kende ba conférence privée ya ngana bango parce que makambo oyo ozoleka na kati ya mboka na biso kaka tanga bimbo egoma kune koleka lisusu elongwe ba minduki komba obi ndeko parce que eza bato oyo bazo combattre présent physiquement et spirituellement parce que mandat ya président eza kaka 5 ans au te bon moins so pe 10 ans président ko doubler parce que oui yaza Eli na ba ancêtre parce que pouvoir e kanga mara likole kanga menacé mais sans fétiche au vivre na mokili pourquoi na au vivre na façon nini parce que nzambe tanga sali monde invisible un monde éternel ayebi le pourquoi asali eloko wana tokoki koboya spiritualité te tant tozoboya yango tobeta ba match bomona ba équipe baninga ne ba avancer ba beta ki ba beta balle na physiquement et spirituellement biso le roi de tie trop Jésus liboso na roboya te non wana ba biso toyoka ki lisolo wana ki oui ba to tie comme Jésus liboso Jésus beta balle te mais mutapesaka victoire toza na bi mystique toza na match mystique o to salaka yango moni nasengaka même na ba collègue na ngai to sangana to zelaka teke ya mokonzi mboka abengisa biso ba mfumu abengisa biso ba sage ya mboka toza ba sage ya mboka toyebi makambo oyo ezo se passer na este même na ba prophète bayebi yango bayebi eloko ni ezo sala po bandeko na biso bakufa na este bayebi yango très bien to sangana to sunga bandeko na biso na este prière na yo na yanga na ya bango nde ko sala ke time kota to kolela na bakoko parce que bakoko bazolela bazo réclamer ba droit na bango bakufa pona mboka oyo Lumumba kufa pona mboko mama Kimpavita kufa pona mboka Simon Kimbango kufa pona ezala bakoko oyo mama Mwilu bakufa pona mboka oyo ba ancêtre wana nde bazolela na kati ya mboka oyo tozi susu mwanda nsemi likola mboko bitumba kaka keno mboko ebonga ake wende yango wana parce que makambo oyo tant tozotala yango boye tozokena ngo mabe na kati ya mboka spiritualité na kati ya mboka la biso eza ya kotika il faut totombola yango parce que ça pouvoir ancestral ya mboka na biso tant tozo négliger yango na mambebele pe toza l'échec parce que ceux qui t'ont dit bokoko na biso nde bomona ke mboka na biso etambola lelo moni kindumbe komi trop to moni ko moto ya kulune kiti ya communauté kiti kindumbe komi trop pona nini parce que ba konzi ya mboka na biso ba komi ko luka fétiche libanda ba maison bazokota ba longe wana bazokota eza bango te manger blanc manger rouge manger noir na 7 manger tozala ngwana eza ba manger na biso te biso tosala ya bokoko mundele tanga yo comprendre que ce qui mwana zobela so tali lelo bana ba obela biso bana ba kufa na hôpital pona kozanga sagesse pe intelligence bo memi mwana hôpital mais maladie ezo déranger mwana eza ya bokoko batubi mwana batonge bele bazongisi mwana ba makila ba mai mwana zo guérison te mais tango ko meme na bokoko mama na simbi mwana pona bokoko tango mwana zolela pona ba mama oyo bazana bana mwana lela kana katikati ya butu ozana mwana na hôpital oboti mwana bébé mwana fièvre ezo kitate mwana moto bokene ba kama makila bokene bo makila numéro na ngana kopesa fubozo yango parce que eza ancestral pouvoir bokoko na biso kokena mwana na mundele te yakane na bokoko na kopesa numéro so benga mwana ozo guérison aïe 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 sunde mikolo bana bazo bela mingi oui bakoki koyiba mwana mutu bakoyiba mwana awa na suka bakoyiba mwana tolo bakoyiba mwana mungongo yango ekosala ke mwana banda akulela na katikati ya buto mwana ba fièvre kitaka te okosala dépense yebele aussi pe guérison te mais ceux qui tozonga na kati ya doctrine ya bakoko na biso batikaka biso na pouvoir
na pouvoir au batika kabiso ezali pona to batela bandeko na biso po to batela bandeko na biso so bandeko nso to batela bango ndeni bozondima biso te tant bozondima biso to bonzima banani yango ndeko te problème etili makambi nzambe ya likolo azali na seza ba ancêtre apo ba ancêtre za l'état juge akoko kata likambo ya bakoko na bakati te mete tout sur la nom moké likambo ya juge akoko kata likambo na bakoko bakati te sikoyo na ebite mettre bougie au sali mystique mingi olobi mingi pona mboko yo ezokokisa ma bazondima yo te ezokokisa ma bazondima yo te mettre bougie tu mete no li solo ya makambo ya un peu balobi ke toujours na kati te to ke na spiritualité no toujours na kati te to spiritualité to eno na monde spirituel ozoloba makambo opesaki prophétie bino eza prophétie bobe ngoni vision opesaki vision ancestrale ke président kokoma akoleka na bavou ebele aleki na bavou ebele olobaki bato bakokufa bato bazokufa mete qu'est-ce qu'il faut pona babiloko wana parce que tomonaka na baeglise soki moto bapesi prophétie babaka oyo mona ebimi na mpoasa ya kokuna efete mais ntango obimisi yango ne fils que esali kaka ndenge yo olobaki mais qu'est-ce qu'il faut pona makambo wana et arrêter bakokufa et arrêter bakomba wana batika na président asala libre parce que nazongi na question na yo ozobeta bale soit oyo kolukakisa bitumba mpa na nga osala sport te ata na kati oyo bakamo napesi yo otika lobeta motu te pa koya po beta motu akoya il faut osala baentraînement okoma sportif nde okomona babiloko bapesi yo ekosebanda kose manifester ntango ozosalaka physique. Oui. Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Na minute lelo parce que ngai na loba minute nga azalaka brevet na misala nanga. Naza ba brevet misala na ba document misala nanga. Parce que naza reconnu na ministère intérieur, il y a critique des arts. Maître. Oui. Yannick Zombie Yannick. Mwana ya Zombie Paga. Ah, voilà grand frère. Ah, grand frère, hein? Grand frère. Ah. Mais quand vous voyez, oyiba bino nyos boyibi bilo tata ba. Bino nyos ba oba bana mamandanga bana mamandanga. Biso nyos toyibi. C'est que pas yibi. Ya bi père atikela kinde yi. Papa atikela ki tanga atikela ki azala ki wa. Abi a déplacer ki. A déplacer kende ouais. Bon. Ngana ebité abika non a déplacer muke par rapport ba pelle li kaki belé mais na yé na besoin de ba yiba bilo ave bazongis. Est-ce que vous avez un problème? Oui, il y a quelque chose à tourner dans la monnaie en louche, ma belle. Bayi biloko papa, bato bayi baki, bazoni. Ah, c'était ba combat bato bayi baki biloko. Yo kuta bayi biote. Awanga nenga. Mais ngai ah ouais, c'est normal parce que même Jésus a salara ba miracle, bato banzimari était na mokele. Oh. Oyebi mettre bougie, abina yebi. Na sala défi te pour na zomandanga. Oh. Natikala ko tinda mutu te natikala ko fandisa batu te pona zwa mandanga. Abi oyibi. Nga nazana makambo nga depuis kala. Ah. Obanda osala émission nga nazana okatia. Oui, avant que tu ba mandanga avant que tu makatia parce que nous avons maître spirituel. Ibrahim. Parce que spiritualité mataka. Nazana mabiloko eza ya ngai na bota manango parce que nga naza mukongo, naza mutambi. De mutando nga bakokola nga batianga na sama kolo batianga na sama kolo bapesa nga mutabo de maître ezana to oli mutando na se rappeler que pote ta liboma oui so tani na chaîne na nga ezali bato na ndo big cell boma pona big cell mutabota kate mutabala kate mutozana mona za misala mabe bokufela kana famille bozana poso yeba nani oyo asala makambo po ba ndeko na biso bakufa freinage na kati ya libota. Oui, to biso to ça na ba liaison familiale mo bonale ba lien familial na biso na mutade abimakate moi c'est moi na ya moi soka ke libala ekufa ya ko zonga ba oya mibali ba fanda ka wana non
tant aux an âge déjà il y a 25 ans il faut obima ndako okende ko débrouiller parce que ba parents ba boti biso et alors ba loni biso tant to komi boy il faut ba ko mabuka na tika sacrifier ba parents na ngate bazana bango na prêter serment na vie na nga pona bondoki pona nga moko qu'il pleut qu'il neige et retire comme la foyer na ngate bana na ngate jusqu'à nga mo na kofa maintenant comprendre que wa mutanda so parce que moi makambo lobi wana obota kate mobala kimayo moi ça kimayo mobala so la ko bambanda oni ozana mobile na yo azana fonction to azana fonction te ngana maïtia mutu poko mana fonction batu balobaki batu basepelaki na annulation ya élection ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila autorité morale batu basepelaka nango soki na bar ofandi batu batie Ngobila batu nsuba bafinge moyibi mais toyebisaki bango ba ancêtre nan bakati te bino tan bo sepela bakoko na bakati te mais boyeba yango Ngobila zale pe akozala kaka toujours pe bakoko babimisaki na posa ba preuve monani te pe son excellent Charles Mbuta Muntu CG ya parti ya ACP yepe ba preuve monani te sans preuve mais to repesa mingi oyo nabiki eza parmi batu oyo na oloba yango bazo respecter bakoko lokola Ngobila na son excellent Charles Mbuta Muntu bazate parce que yango moni ba ancêtre bazana ye bakosele mambo ebele oyo kuta zalaki ata na temps ya koloba te azara na liloba loba te banda makambo wana banda batu baye bafonde ba voix ya Charles babimisi yango epanzani parce parler tamoli monde entier atikala ko répondre te a répondra bango na Top Congo basalaka différence entre ya voix wana na voix oyo olobela amonaki aza innocent bino bozo sepela pona échec ya mninga lelo boye baraki ya mutamata pe mutakitaka tant ventilateur e balokaka et pesa boye ezonga boye mais jamais ventilateur etika baloka sima likoshi na balokaka gauche est l'ouest nord akoma na sud ezali cessement très capital. Maître, oui, je m'appelle Maboka Ntame, nazana makamba politique te na ligne. Ya politique te, wana na mona spiritualité, wana na to makamba ça, eza spirituel. Eza spirituel. C'est que yo pe mo boy, yo ko côté makambo. Oh, parce que nazo soutenir mon konzamboka. Ouais. Physiquement et spirituel. Nazo soutenir parce que ça mutu oyo ba ancêtre batindela kibiso ye. Yango mone roi Congo. Mune mwana nsemi mfumu na bao la yako kukufa parce que mission na yaki abandaki kozela mutu akokamba biso bande ko bazala kimia pona mbongo pona social bakoko bazali déjà mwana nsemi am na ye eza na kimia parce que mutamala makoti na ebite na régime a fatia déranger tout na régime ya présent sortant ba guerre et salama sacrifice et salama parce que zalaki oyo bakoko baboyaki mito bapone biso présent mais toza pona mamba politique te maître toujours na likambu ya ngala zande nganga naza ona pesa ka batu pouvoir poko ma politicien toujours na likambu ya zombie ya niki zombie ya niki alo bandi soki na yibi na yebaka omoni pouvoir ezelo basaka nango te parce que orosala nyonso soki baboyi bankolo baboyi otika la zongo te ngelo na sala na vie nanga ekokisamaka ngana banda kolekana namoni ba sage ya ngaba o bazalaka na zombi patra yaniki akimaka na nozongana yaniki akimaka pouvoir ya papa na bango oyo azoloba kemanda nga bayiba batikala koyiba ngo te yakendaka Luanda na Luanda ke akoki te parce que pouvoir wana esimba na ye te yaza na pouvoir kindoki ah oui oui eloko bimisi alobaki yango mais alobaki so yo batama nzuka yo yebi yango alobaki lo mo boy poto oui
bango bawela mama ndanga. Est-ce que bayebi avant mama ndanga ezalaka nani? Tiko na oki yo pesinga komona. Kindo kiazali. Mama ndanga eza nini? Mama eza mama ndanga te mama nganga. Mama nganga. So biso to benga ke mandanga. Pour soso eza mama. Bezane mama nganga. Mama nganga aza mama oyo. Azalaka na Congo central. Azalaka na régime ya Mfumu Kimbangu. So na koti mimi na kati ya temple ko misa photo na ye. O se excuse nga tamu kena za photo po yoka histoire ya manganga. Je l'ai besoin de parler, je l'ai besoin de yoka histoire wana et puis singa vertige na somo boy. Angaye. Bino moko bozo yoka. Zombi ani quelqu'un makambo ay a tout mola da yedi mettre bougité. Alobi ay mettre bougité. So mettre bougité ngala que ya yedi bien et pas yedi histoire ya maman nganga bien. Oya bien papa na bango mais ndoka bat ba yedi ngo bien. Na ye na ba ancêtre na biso. Tout identia. Oya zali roi ya moto. Atemi ko la moto. Oui. Toi awa na ba ancêtre na biso. Ah, lisu moko. Oui. Mabiala manganga. Ah, omoni obo benga ka mama nganga. Yeah. Omoni azana somo oui. Ezaka mama nganga. Mandanga te. Oyoki yoto mandanga mama nganga. Parce que azalaka esprit ya mwasi. Esprit na tanga moni ba mindele ba ye ba komi konyokola biso. Azalaka parmi mama oyo ngaka kina nzela moko akota na kati ya mai. Parce que tanga mona ki souffrance ezo na kati ya mboka. Ya zolo ba lisolo ya manganga. So na bendo tango teza. Ah beta onga liko. Oui, parce que ya zala mwa muke. Azwaka tante ngata no zu yango. Na zuita na bandi ememaka nga fudisi. Apa fudisi na ke Swaziland. Après Swaziland na yako kindetiraki. Parce que ba place on atamboli. Pays ya suka na otamboza ki ya Benin. Oh, utokenda de ko tele mission. Oui, Benin. Na Benin wana place tout na tamboli. Eza place obato. Le jour nous zo kona kenda pa na ye. Tana zu yango ba image ezali ba bilili ezali. Ah, oui. Mais ya ba ebio tout monde. Apesa kanga moto muke na melaka ya moto parce que yebi histoire na été. Parce que tango na juillet na zu na koti ye na ndako. Ba bilili anto ezali hotel ngo bandeko ba mona. Oza bilili ana. Oui. Tango akoti na ndako na butu nango. Oyebi ke na bela liboma. Oui, bah betelenga selongo na ko ya retard ici. Na bela liboma pendant je crois 2 heures de temps. Na mona ba bilili wana. Parce que eloko ezali ya pouvoir tango zo il faut troubler. Heureusement le roi tité ata tiku te za mot so apesi o mela bongo te. Il faut quitter. Parce que eloko eza spiritualité o esangisi mai moto mabele mupepe 4 forces wana. Yo sakana. Ayoki sentiment ya Congo nga façon na développer ezate ke mandanga nde mutu atombolinga to mandanga nte mutu asombisinga bamapango na zotonga eza mandanga balo yote comprendre ndo moni ba ve oyo bakomi koboya fétiche ezate bakomi ko diaboliser les canaux d'écran ba to mo déclarer ba droit ya papa la vie. C'est impossible parce que clé oyo tikala kana ngo pesaka nga yango ngana yesko na lekela kai oui na lekela kai pa yebaka te tant ya zwinga na zwimandanga dengo to benga ke parce que za manganga afukumisinga na se asimbenga azo transmettre nga ba pouvoir ba clé. Je crois que on a ba image wana de ndenge na hôtel na na se wana bomo na ndenge nini ye mutalba ka ebieti mais bango baza ensemble na le bater ba image za na vie na nga nyonso na sala na vie na nga na ba image na bomba ngo aïe parce que afuki msinga na se abandi ko transmettre ngai ba pouvoir ya manganga abosani tanga na ye
ezaki na babiloko na nga na esprit na nga mosusu na kangana lata na nzutu ya domination pour na dominer ye na yibi pouvoir nyonso en plus tango osala yango zela talelo moko nga pouvoir na nga na lobango bankolo bayebi ndimama likolo pe na se tango azosala yango tozala na moi na kati sa boisa na tongo na kati na kano ya 10h et ya 8h na koma 10h tana komi kuna anosala nga invocation moi ezala mbulu ebeta na kake je jure devant mes ancêtres ngaye na tie ba koko na nga témoin siko soki lela yo sengo bo bunda na so yo senga to bunda na to bunda me na bunda na esprit amanda nga te parce que ayebi kwa Yesu sine ko minini eza famille bunda te ata bunda ngana za sentir asuka ai ngaye moi migolo nazongi non natiki bango nataliki aye posona bandi ko chauffer dans un espace te natiki ele a chauffer mais na mona kombo etanga mate posonga na bandi ko chauffer bomona internet wana so to bourgeois na bourgeois kenda wapi bona boy ngana zo ba cadeau na batali banda ya pote pona ba komba na bunda komba na nga très bien maître no ki mamba una ngonga me nazo kamba una likambo oyo na tebeta biso lo mukea izana maître moko malgré ozaki mama ndanga malgré ngai kutu na yebeli yo pa na mama ndanga kwa nga na yebi yo na ba na ministère na ba mystique no ya kala oyo basi ko uta ba plaza ozo ya baba venga ngaba kata ngaba mais ozo ba mama ndanga ko bile lo kache ba sele ba semonia kache nizana ba kache ko ba boy kisna yana kache moko boy kisna bi oza kisi to elote na ozana bilili oyelanga émission brisque na fish oui Kira na mbote pike na bosa na ke paina tona tele pour rappeler ngai nga mutu nyonso oboyanga ayaka pa bougie nazana ba image na ye so problème na ngezani wana bilili ya papa pesa biso ngasko yo problème na ngezani susi na ngeza lukwa koto babi manda ngo defaki koto ba mais si on a defaki etambola monde entier ba image ezali wana ona to batondi makwana kisi existaka lelo oyena ba biloko teli boso